février 2001. Donc on a quand même moi malamu bande kobaye ba parcours na ye na ba détail nyonso te juste kaka ba étape politique et ko permettre biso pe tangu tokota la parcours politique ya Laurent Désiré Kabila to ça la peneti moi révision ya histoire politique ya mboka na biso. Très bien. To banda kasi na moto ya liboso Kissa Sengandu. André Kissa Sengandu ye nani? André Kissa Sengandu azali ya ekolo bengi bango bakusu. Bakusu bazali banani na bokunzela bokusu na koyekolo ba o babenga batetela ya Manyema. Voilà. Parce que bakusu na batetela ezali ekolo moko. La seule différence ezali que batetela bavandaka na rive gauche ya rivière Lomami, bakusu bavandaka na rive droite ya rivière Lomami. Rivière wana Kaboli, Kasai na Manyema. Donc azali mokusu to tetela ya Manyema. Histoire na ye poto comprendre malamu, il faut zonga nanu na rébellion en 1964. Na kati bandaki biso o ezali kaka ba rappel ba yebi en histoire na malamu na 1964 65 rébellion ya basimba to rébellion oyo ya 1964 65 mokonzi nango commandant en chef to chef ya mapinga kombo na ye ezalaki Nicolas Olenga azalaki na grade ya général major et puis comme lieutenant général. Donc azalaki mokonzi ya mapinga APL, Armée Populaire de Libération. Donc armée wana mokonzi nango de azalaki Nicolas Olenga. Siko Nicolas Olenga tango bitu rébellion wana azalaki accompagné na bana mibale na français babengi ba neveu. Ba neveu na ye bazalaki ko accompagner ye sikoyo tango wana d'ailleurs assez rapidement atindaki bango formation militaire na centre ya Lokando wana kaka pembeni ya Kindu bakomaki basoda baza kotambola na ye bazalaki très jeune bazalaki à peu près à 16-17 ans na 1964 wana ko tangu makambu ya rébellion 64 ekoya ko sila Nicolas Olenga akokende na exil tokomona yango presque ba leader nyonso ya rébellion wana bakendaki na exil babimaki na libanda ya mboka. Nicolas Olenga akoya kokende na Uganda na ba neveu na ye wana mibale moko babengi François Olenga Tete. François Olenga Tete ye nani yende lelo yo babengi général Olenga oyo azali commandant ya force terrestre ya FRDC et puis azali lisusu inspecteur général ya FRDC. Donc général François Olenga azalaka na bitumba ya 1964 comme kadogo ya Nicolas Olenga papa Lenga. Et puis Moutiami Balé général pour couper ça moi détail mouké général François Olenga abotami le 9 octobre 1948 donc yango na lobi ke na 1964 azaki na 16 ans. Kadogo ya mibale to escote na mangala oyo baronde ba biso ba anglophone ya kobenga escote ya mibale ya général Nicolas Olenga babengi André Kissa Sengandu. Donc André Kissa Sengandu akokende nanoko na papaleki na bango ko s'installer na Uganda et puis tokoya komona après bakovana na Uganda bakokende bakobibanda André Kissa Sengandu akokende tina Cuba ko la formation militaire et puis à un moment tokoya komona en Allemagne na Suisse même général Olenga pe azalaki na Allemagne. Donc yango wana okoya komona na 1993 na Uganda André Kissa Sengandu akoya ko créer mouvement na ye babengi yango CNRD oyo CNRD koya kokota na kati ya AFDEL na 1996 pour créer AFDEL. Donc voilà un peu parcours to biographie mouké ya André Kissa Sengandu. Et puis il faut koyeba yango lisusu ke na 1964 Laurent Désiré Kabila azalaki na rébellion wana tokomona yango et puis Kissa Sengandu azalaki mais bazalaki génération mon côté bazalaki promotion mon côté. À l'époque Laurent Kabila azali ministre ya rébellion André Kissa Sengandu azali garde de corps ya kinaye. Donc mais bayebanaki déjà à peu près moment wana toko le kana moto mibale Motoyami Balé babengi Anselme Massasu Nindaga azali ekolo mushi to babengi bashi ya na sud Kivu azali donc congolais à sud Kivu ye akokende kokota tomona kiango na ba mobulu ezalaki koleka na ba Kivu na ba 1992 93 94 ba jeune congolais mingi bakokati sa frontière
kokende kokota na bitumba ya APR to bitumba ya ba Paul Kagame o babande kubundisa Abiyarimana bakongole bele bakonde kokota na bitumba wana donc nani Anselme Masatu yepe akotaka na bitumba ya APR akende kubunda bitumba ya Rwanda abundaki bitumba ya Rwanda na ti na ndenge na 1994 APR eko zwa pouvoir na Kigali. Masasu azali na kati ya azali congolais mais azali na bitumba wana ya Rwanda ba mususu kutu ba yebisi ngai azalaki tellement proche ya Paul Kagame ki babande komona Masasu na ceinture ya sécurité ya Paul Kagame yepe tokoya komona Anselme Masasu yepe akoya kokota na kati ya AFDEL comme fondateur ya AFDEL akoya pe ko créer organisation na ye to mona ki yango MRLZ ye to ko kolobake mouvement na ye oyo ayaki nango ezalaki kaka créer ndenge balobaka na français ex nihilo, c'est-à-dire bande ko exister avant te a créer kaka eloko a kota alors que to moni CNRD ya Kisa Sengandu a créé déjà depuis 1993 et puis il faut dire aussi que Kisa Sengandu a bandaki déjà ko sala ba opération contre le régime à Mobutu na Rwenzori na côté à Nord Kivu kuna côté à Beni Butembo contre le régime à Mobutu avec soutien discret ya Museveni. Donc azalaki déjà na kati ya révolution yepe siko na kati tango afdele ko ya kubanda akoya kokota na kati afdel comme fondateur Tozi Yamisato Deogracias Bugira ye nani azali congolais abotami na Masisi azali tutsi ya Masisi atangi na Masisi et puis akoya kosala école secondaire na ye na Instigo to benga kango Institut de Goma asala école secondaire wana asilisi et puis tokoya ko retrouver Deogracias Bugira na Kinshasa oya akoya kosala sikoyo ba études supérieures na Institut de bâtiments et de travaux publics to IBTP. Deogracias Bugira atangi awa na IBTP asilisi comme architecte. Donc tango asilisi awa azongi akomi kosala na Goma ou abandai kosala kotonga batako wana et puis na activité mosusu. Donc voilà muto ya misatu Deogracias Bugira akoya kokotisa pe parti na ye babengi yango ADP yepe lingomba na wana a créé yango depuis 1995 na kuna na Kivu. Donc voilà parcours résumé kaka ya mukuse ya Deogracias Bugira. Nakanisi bozali sikoyo kozela koyoka elombe oyo azaki pe makoki ya kokamba mboka na biso Congo démocratique Laurent Désiré Kabila ye nani auti wapi alekaka ndenge nini kwa ya tiko za bokonzi na mboka oyo. Merci mingi ndeko. Laurent Désiré Kabila le 18 octobre na Lemera aye na parti na ye babengi yango PRP parti wana a créé yango depuis 1967 tokotala na ba circonstances nini ye abotami le 27 novembre 1941 ba misusu ba beaucoup misusu natanga ki bazali koloba 39 mais je crois la plupart bazali ko pesa date ya 1941 donc abotami na 1941 na Jadoville o lelo babengi Likasi azali mwana ya Désiré Taratibu ye nani azali Mulubakat to babenga on baluba ya Katanga donc Mulubakat ya Manono ya territoire ya Manono wana nde papa na ye Désiré Taratibu et puis lisusu kombo ya mama na ye Jeanne Mafik ye azali Karunde to Lunda ekolo ezalaka na sud ya Katanga donc Laurent Désiré Kabila côté ya mama na ye azali Mulubakat côté ya papa na ye azali Mulubakat côté ya mama na ye azali Karunde to batu ya sud ya Katanga donc ba Jeanne Mafiki na Désiré Taratibu babotaki bana mibale mwana ya liboso ya mwasi kombo na ye bande ko benga mama Kibawa donc grande sœur ya Laurent Désiré Kabila batoyo bazali kolanda biso na Lubumbashi peut-être ba yebiye mama wana yebana kimingi na Lubumbashi auti kutu kotika biso je crois il y a 2 ou 3 ans de cela akufaki na Lubumbashi donc c'est la grande sœur ya Laurent Désiré Kabila et puis mwana mibale de Laurent Désiré Kabila sikoyo kombo ya Kabila euti wapi parce que tout le monde papa na ye kombo na ye Désiré Taratibu kombo ya Kabila euti wapi papa ya Désiré Taratibu donc Koko ya Laurent kombo na ye ezalaka Kabila Makolo
Kabila makolo. Donc Désiré Tarati Butanga boti mwana na ye mobali azui kombo ya papa na ye kombo ya famille. Kabila apesi pa mwana na ye abengi Laurent Kabila. Sikoyo ye moko papa comme abanaye kombo na ye ezalaki Désiré Taratibu. Azui prénom na ye abakisi na prénom ya mwana yango ekopesa Laurent Désiré Kabila. Donc voilà origine ya kombo ya Laurent Désiré Kabila esika euti kombo Kabila ezali ya koko na ye, kombo ya Désiré ezali ya papa na ye Désiré Taratibu. Et puis ndenge tolobaki Laurent Désiré Kabila azali originaire ya Ankoro na territoire ya Manono. Na 1959 ba élection locale to municipale et salami na Congo tout monde qui yango justement grâce à ba élection wane salamaki 58 59 nde awa na Kinshasa Kasavubu abimaki bourgmestre ya commune ya Dendal oyo comme lelo Kasavubu. Donc série ya ba élection na ba belge balingi siko ko sala ko démocratiser moi système moké babande ko organiser ba élection municipale. Donc na Katanga basali ba élection na 1959 Laurent Désiré Kabila azali élu comme conseiller provincial to député provincial mais comme suppléant. Si azalaki élu titulaire na ye babengi ye na kombo ya Mwamba Ilunga, Prosper Mwamba Ilunga. To évoluer sikoyo organisation moko esalami na Katanga babengi yango la Balubakat to Balubakat. Lakisi Baluba du Katanga. Baluba du Katanga eye kokota na association moko mususu ya munene babengi yango Konakat, Confédération des associations tribales du Katanga. Oui, ezali dirigé par Moïse Tchombe. Mais à un certain moment, Jason Sendwe azali président ya Balubakat, Sendwe bakoya ko swana na Moïse Tchombe a considéré que Moïse Tchombe azali na ba idée sectaire. Donc Balubakat ekoya ko longwa na cartel ya Konakat, bakoya ko kota siko na cartel ya MNC to ya Lumumba bakomi ba Lumumbi c'est to ba nationaliste. Voilà. Il considère que ba idée Tchombe azali nango ezako sepelisa bango te. Donc Balubakat est commis membre ya cartel ya Lumumba. Et puis sikoyo tokoya komona toujours na ba 59-60 Jason Sendwe yenani Sendwe nde boyoka kaveni Sendwe awa eye kokuta na triomphal kombo wana bapesa Sendwe souvenir ya papa oyo nazali koloba azalaki président ya parti politique to association babengi Balubakat. Sendwe a économé Laurent Désiré Kabila comme président ya jeunesse Balubakat. Au moins ezali organisation politique ezali pe na jeunesse nango o lelo tokoma ko benga Ligue des jeunes. Voilà. Pour na ko utiliser langage ya lelo tolobi Laurent Kabila, je crois qu'il avait 20 ans, Sendwe a nommé comme président ya Ligue des jeunes ya Balubakat. Siko tango a nommé wana le 11 juillet tomonaki yango mais ça ka ba rappel le 11 juillet 1960 Moïse Tchombe a proclamé sécession ya Katanga. Alobi Katanga ilongwe na Congo. Donc a proclamé l'état indépendant du Katanga. L'on est salami le 11 juillet 1960. Le 17 juillet 1960, Papa Moko babengiye Prosper Mwamba Ilunga. Otomonike Laurent Kabila zaki suppléant. Prosper Mwamba Ilunga, donc le 17 juillet 1960, a sali déclaration l'Assemblée provinciale ya Katanga, oyo déclaration azali ko condamné proclamation solennelle ya état indépendant du Katanga. Aibisi Moïse Tchombe biso tozali d'accord na yote na eloko wana osali biso tokondima te Congo elonga na Katanga Katanga elonga na Congo. Katanga il faut etikala na kati ya Congo wana condamnation esalami na kombo ya Balubakat ya le 17 juillet. Et puis tokoya komona Jason Sendwe akoya sikoyo ko décider ko banda bitumba contre Tchombe. Alobi puisque Tchombe yo lingo sala sécession, biso to bandi rébellion contre sécession. Donc na kati ya Katanga bakatange mususu ba s'organiser babandi bitumba contre indépendance ya Katanga, contre le fait que Katanga est longwa na Congo. C'est-à-dire que ça ezapina
ezalaki na bakatange mosusu oyo balingaki katanga etikala était indépendant par rapport na Congo, mpe na bamosusu bazalaki contre likanisi wana. Mais il faut dire que honnêtement la grande majorité de la population à Katanga bazalaki d'accord te na Tchombe. Bande komona ke Tchombe sécession nazali kosala ezali likambu ya Tchombe na ba Belge na ba mindele parce que tout le monde qui a na ba émission le kaki ndenge nini eloko wana ezalaki préparé par des officiels les Belges pour na kosala la sécession ya Katanga. Donc population mende ezalaki tout à fait d'accord na Tchombe te. Donc mais sikoba oyo bandimi kokota na rébellion kobundisa Tchombe ezali organisation babengi balubakat. Sikotangu bitumbane ebandi jeunesse to ligue des jeunes to jeunesse balubakat oyo ezali dirigé na Laurent Désiré Kabila et comme milice et longwe sous jeunesse et comme milice donc babandi benda bitumba kobunda na ba gendarme Katange oyo ya Moïse Tchombe. Mais na époque wana tokoki kofungola parenthèse moko Laurent Kabila a vivre drame personnel et loko moko événement moko ya mawa ya pasi et quoi ko toucher personnellement événement yango nini papa moko ya Mulubakat na Katanga kuna bakoya ko bomaye de manière na koyi koloba sauvage ba jeune garçon oyo ya ligue des jeunes bake kozwa papa wana bakati kati na machette papa wana kombo na enani Désiré Taratibu. Désiré Taratibu automoni que papa ya Laurent Désiré Kabila. Donc Taratibu a koufi. Donc ce que tu comprends bien, la ligue de jeunes oyo Laurent Désiré Kabila. Azalaki ko kamba ba jeune wana kaka ba ko assassiner tata ya président na bango. Voilà, ba membre quelques membres ligue Union Sauté, quelques membres ya ligue de jeunes, ya Balubakat, ba kei ba bomi Désiré Taratibu. Bon, Désiré Taratibu babomiye wana Laurent Désiré Kabila azali na manono te, ye azali na nkoro te, ye azali na Kalemi. Sikoyo mituna batu ba mitunaka. Pona nini babomaki Désiré Taratibu? Ba reprocha ki nini? Désiré Taratibu, il y a des explications. La première explication, Désiré Taratibu azalaki na situation moko il y a une bonne situation babenga kaya azalaki évoluer. Donc, moi, condition de vie meilleure par rapport à la population, Batumsou alobi non, ezalaki question de jalousie. Au monitanga boulot na règlement des comptes ezalaka. Azalaki tellement la situation moi malamu, na fongoli parenthèse moko, Désiré Taratibu akozwa avant babomaye, donc quelques années avant, akozwa mwana ya camarade na yemoko. Azui mwana ya camarade na ye, akomi koboko la ye panaye, na mwana na yemoko na Laurent Kabila. Mwana wana baza okola ensemble akomi kobenga Laurent Kabila yaya grand frère parce que bakoli depuis bomwana et puis Laurent Kabila sa kobenga ye petit frère bakoli ensemble mais tokoya komona leki wana ya Kabila wana oyo bakoli na ye na sima na Afdel akoya ko apparaître akokoma mutu moko très puissant ayebani na kombo ya Gaëtan Kakuji. Donc Kakuji ezali mwana oyo Désiré Taratibu abande kobokola na Laurent Désiré Kabila. Nakangi parenthèse. Donc balobi pona nini ezali likambo ya jalousie. Wana première explication to thèse. Thèse ya mibale oyo ngana croire, je crois que la plupart des historiens baza d'accord na thèse ya mibale. Pona nini babomi Désiré Taratibu. Désiré Taratibu babomi parce que na bitumba wana eza koleka na Katanga. Balubakat baza contre Tchombe, contre sécession. Il paraît que yé Désiré Taratibu azalaki na mwa ba sympathie pona Tchombe. Alobi me bande kona biso. Boza ko bunisa Tchombe pona nini? Tchombe alingi Katanga tolongwa to la République na biso. Bomengo na biso tolia yango biso moko. Bino bozokanga na ba idée ya Lumumba ana ya Congo muneno ana e ko profiter biso na nini? Tchombe aza na raison, il faut tokata Congo et Katanga elongwa na Congo. Donc moni ba idée wana akeko exprimer ba idée wana na milieu moko mabe milieu hostile. Voilà pourquoi jeunesse Balubakat va considérer comme traître à la cause nationaliste. Voilà comment ba jeunesse Balubakat baboma qui Désiré Taratibu d'une manière sauvage bakata qui est na ba machette. Bon, tant une nouvelle wana Laurent Désiré Kabila ayoki yango na Kalemi et touché qui est affecté qui est et réaction naie depuis lors, depuis ayoka liwa ya papa naie Désiré Kabila azonga lisusu na encore te. Atia lisusu makolo kuna te atatango yako comme président de la République.
oyoka Désiré Kabila ke Katanga bana kende plusieurs fois jamais atikala kotia makolo na nkoro nakanisi alingaki abanda kobosana souvenir ya mabe oyo liwa ya papa na ye etikelaki ye na vie. Donc sikoyo pona to continuer lisusu toye komona na mois ya novembre 1960 Mwamba Ilunga Prosper sécession esalami na mois de juillet. Na mois de novembre Mwamba Ilunga a co-installé gouvernement populaire, a créé gouvernement populaire na Manono. Alobi makamba chombea na zo sala biso zana ngo d'accord te. Biso to sali gouvernement na biso awa gouvernement provincial. Et puis à ce moment-là tu es comme Laurent Désiré Kabila abungi na Katanga suppléant na azali sous-souté et Laurent Désiré Kabila abungi accueilli wapi batu ba retrouver na Tours na ville na France eza ville moko babengi Tours o ake ko sala formation moko et puis tango longwe na Tours accueilli pe lisusu na Belgrade na Bulgarie o akene ko sala ba formation accélérée et puis ay ko zonga na Katanga tango zongi na Katanga na gouvernement populaire wana ezaki na Manono oya Ilunga Mwamba Ilunga bakoya ko nommer Laurent Désiré Kabila directeur de cabinet to à l'époque bandeko bengango chef de cabinet o lelo to benga DIRCAB ya ministre information ya gouvernement wana donc akomi DIRCAB ya ministre information et puis après tokoya komona lisusu tangu Mwamba Ilunga akoya kokoma président provincial ya Nord Katanga Laurent Désiré Kabila akoya ko remplacer Mwamba Ilunga na assemblée provinciale donc Laurent Kabila a commis député provincial ya Nord Katanga en remplacement ya Mwamba Ilunga. Et puis le 21 septembre 1963 Sendwe Jason Sendwe a koya ko remplacer Mwamba Ilunga comme président provincial to gouverneur ya province. Mwamba Ilunga tango alongwe siko gouverneur a koya ko zonga na assemblée provinciale webi système ango a récupéré siège na ye. Donc Laurent Désiré Kabila azalaki obligé à céder siège na ye alongwa na assemblée provinciale tango alongwe na assemblée provinciale tokoya komona sikoyo Laurent Désiré Kabila akobunga et puis alongwe na Katanga a disparaître. Tango disparaître ki ona akendaki précisément epai wapi? Laurent Désiré Kabila koya ko apparaître ndenge nini mais to comprendre réapparition ya Kabila en dehors ya Katanga il faut to zonga lisusu na mo histoire moko to betaki na ba épisode elekaki toza ko se rappeler lisusu que le 29 septembre 1963 Joseph Kasavubu a zwaki décision ya ko dissoudre parlement oezaki na Kinshasa. Parlement ezalaki premier ministre ezalaki Cyril Adoula. Kasavubu a considéré que ba députés nationaux bazali ko déranger Cyril Adoula azoko ko sala musala te na ba motion na ba nini bazali ko embêter. Deuxièmement bazali ko bloquer ba travaux ya rédaction ya constitution webi tango ba Belge ba kei na 60 batikela ki so constitution moko provisoire ba bengi yango loi fondamentale balobi bino ba congolais bino moko bokomisa la constitution na bino o biso to pesi bino kaka pona cadre ya dépannage de loi fondamentale sikoyo ba travaux ya rédaction ya constitution mboka et bande ko sala na parlement Kasavubu considère comme quoi ba député bazali ko bloquer ba travaux wana donc Kasavubu a décidé na mois le 29 septembre 1963 il y a ko dissoudre parlement tango dissoudre parlement ba o ba bengaka ba député lumumbiste to ba nationaliste ba décider bango ba continuer bitumba politique mais bitumba ngo ba continuer ngo na étranger yango wana ba député na biso awa na Kinshasa na 1963 groupe ya ba député en tout cas ba kokati sa fleuve awa ba ke na Brazzaville ko s'installer na Brazzaville. Pourquoi kaka na Brazzaville pour aller na ville mosusu te? Na Brazzaville ndeko pona raison misato. Raison ya liboso oyo babengaka les trois glorieuses. Trois glorieuses ezali nini? Ezali ba manifestation munene et salamaki na Congo Brazzaville le 13, le 14 et le 15 août 1963 contre le président ya mboka na bango Abbé Philbert Youlou. Donc à la suite il y a ba manifestation ya 3 jours gouvernement to pouvoir régime ya Philbert Youlou et kokoya Philbert Youlou a quoi donc il y a déjà changement de régime na Brazzaville les amis
les lumumbistes considèrent que c'est une opportunité bakende kuna. Yami Balé, raison Yami Balé, Mokondi Yasika, oyo a remplacé Philbert Yulu. Kombo naye Alphonse Massamba Deba. Alphonse Massamba Deba azali na terme ya idéologie, babenga kaye progressiste, donc azali même tendance na ba lumumbiste. Ba lumumbiste ba considérer que to camarade nabiso a eu pouvoir na Braza, to kende akoyamba biso malamu. Et c'est vrai, Alphonse Massamba Deba ayambaki bango malamu, apesaki bango ba facilité mingi. Troisième raison ya kokende na Brazzaville, les nationalistes considèrent que Brazzaville et Zali pembeni à Kinshasa tokoki kosala ba action plus de manière plus efficace au lieu kokende lisu na Kisangani na Stanleyville kuna Kisangani ekomi musika tokende kaka na Brazzaville. Voilà trois raisons wana etindaki ba nationaliste ba s'installer na Brazzaville. Tango ba s'installer na Brazzaville, le 3 octobre 1963, ba nationaliste ba ko créer na Brazzaville organisation politique moko to mouvement moko e bengami na kombo ya CNL, Conseil national de libération, avec objectif mibale ezalaki objectif ya liboso biso il faut to renverser gouvernement Adoula tozana 63 Adoula zali premier ministre, il faut gouvernement na ekweya. Deuxièmement, il faut biso to bunda poto zwa décolonisation totale et effective ya Congo. Il considère que bao bazali kokonza Congo bakasavubu ba Adoula bazali sous influence ya ba mindeli ya ba Belge na ba américain, biso tokoki kondima makambo wana te, tokoyesa nano Adoula et puis toluka indépendance effective ya mboka na biso. Est-ce que balongaki? Et tokoya komona déjà banani assez rapidement banani ba signer manifeste ya CNL kupona ko créer CNL tozali na batumine ya liboso babengi ye Christophe Gwenye pona compte ya parti na bango babengi yango MNC Lumumba. Mutu ya mibale babengi ye Mukwidi pona compte ya PSA Gizenga, parti ya Gizenga bango pe bakoti na kati ya CNL. Et puis tozali na André Guillaume Lubaya pona parti mo babengi UDA Lubaya. André Guillaume Lubaya azali papa ya honorable Lubaya oyo azali na parlement lelo. Et puis mutu ya mine babengi ye Longi pona compte ya parti moko PNCP. Tango basali eloko wana tokoya komona na mois ya février 1964 ndenge kaka makambo elekaka na Congo, ezala na côté musique ezala na côté politique, CNL bakoya koswana bakabwani biteni mibale bakomi na CNL Gwenye na CNL Bochelet. Bochelet azalaki vice-président ba décider balobi tolongoli Gwenye ya el wana mususu CNL Bochelet. Bochelet kombo na Egide Davidson Bochelet yepa kwa sala mise en place ya organisation na ye atie président d'honneur ya CNL oyaye Antoine Gizenga. Wana tozali ko sa rappeler que na 1963 Antoine Gizenga azali na prison bakangaki na 1962 batie na prison Boulabemba akoya ko bima na 64 chombe ko bimisa ye, mais tomoni déjà na 63 na Antoine Gizenga azali na prison. Gwenye et Bochelet a nommé président d'honneur ya CNL na bango. Vice-présidente d'honneur Pauline Lumumba ou azali veuve ya Patrice Lumumba, CNL ba nommé vice-présidente d'honneur ya Lingomba na bango. Premier secrétaire général Yemoko Egide Davidson Bochelet a eu poste un premier secrétaire général. Tokoya komona secrétaire général des affaires intérieures akoya konomé Lubaya, et puis secrétaire général des forces révolutionnaires akoya konomé Pierre Moulele. Pierre Moulele ye nani tomonaki yango na bémission lekaki. Pierre Moulele azalaki ministre ya éducation nationale ya Patrice Lumumba. Tangu Lumumba bande ko kenenzela Kisangani bazalaki na Pierre Moulele na kati ya mutuka na ndenge bakangi Moulele e bakangi Lumumba Pierre Moulele bakangi Lumumba Pierre Moulele assistaki na Senango, et puis akoma kiti Kisangani ko rejoindre Bagizenga. Après rapidement toyai komona conclave et salamaki na obabengi conclave ya Lovanium et salamaki et na kati ya conclave à Lovanium wana baeko décider batie type mutumoko ya société civile premier ministre ayebani na kombo ya Cyril Adoula baeko nommé vice premier ministre Antoine Gizenga.
Antoine Gizenga hésitaki koya, mais après Aouti Kisangani a kokota na gouvernement Adoula, mais tu as remarqué que Pierre Moulele a sepelaki na décision ya Gizenga te, a lobby Gizenga a trahir cause ndenge ndimi ko kene kosala na ba Kasavubu na ba Cyril Adoula. Moulele alongwa ki wana akei na Égypte, Liban, et puis tokoya komona akeiti na Chine kuna azui formation militaire to ya guerre révolutionnaire. Le 3 juillet 1963, Pierre Moulele azongi na Kinshasa wa a se déguisé neti ndingari alati ba bilamba ba sénégalais, donc neti musulman. Le 27 juillet 1963, Pierre Moulele a koti na Kwilu alonga Kinshasa ake na Kwilu oyo esika nini akokende kobanda rébellion na ye, rébellion babengaka ya Pierre Moulele na Kwilu ebandi na vers mi-août, mois ya mi-août na 1963 nde Pierre Moulele abandi bitumba na ye. Toye komona ke Pierre Moulele abandi bitumba na août, Senel yango yaki kosalama 2 mois après, mais tangu Senel esalami, Bachelet a nommé Pierre Moulele sans accord ya Moulele. Moulele wana za na Kwilu sans accord ya Moulele. Pierre Bachelet est nommé comme ministre de la défense, force révolutionnaire. Il ministre de la défense, il y a elle Bachelet. Ce qui va se passer, et là, que Bachelet na Brazzaville a commis ko critiquer courant groupe ya Gbenye. Alors bino bozolo baka bino révolution bitumba kaka ba théorie. Boza komona musala ministre na biso ya défense azali ko sala na terrain. Na Kwilu. Donc musala se bandi révolution se bandi. Bachelet et Gbenye a ko sepela na ba critique wana te. Yango wana yepa ko décider azo ba cadre na imi bale obasana na Brazzaville. Alobi bino na pesi bino mission bino bokende na est ko banda pe bitumba kuna révolution il faut na yoka bo bandi révolution na est ba cadre ngo banani mibale Gaston Sumialo na Laurent Kabila Bwenya tindi bango na est bake na Burundi na Bujumbura bafani na Bujumbura à partir ya mois ya janvier 1964 oyo ba s'installer na Bujumbura et puis bazali ko tinda ba tract ko kabola ba papier ya ko expliquer population que bovanda boete il faut se révolter, donc baza ko préparer révolution to rébellion et puis tokoya komona babandi pe ko recruter bango mibale yango tokoya komona le 14 avril 1964 mouvement ya Sumialo na Laurent Kabila et koya ko lancer 2 attaques moko balancer na ville ya Bukavu na ba soda na bango ba rebelle na bango to ba ndeko benga omba simba na lingale la Kisilion, donc ezali na Swahili na lingale la Kisilion, donc ba Lion ba ye ko attaquer Bukavu. Malheureusement pour na bango attaque wana le 14 avril 64 contre ville à Bukavu ezala ki échec parce que unité moko ezala ki wana bataillon moko ya babenga 7e bataillon ya ANC armée nationale congolaise ya Mobutu ezala ki wana major Yassa azalaki commandant 7e bataillon wana à défendre Bukavu a bengani ba rebelle wana bakimi, mais wana première attaque, deuxième attaque et salami sikoyo na plaine ya Ruzizi et chouaki ou bien wana réussir ba contrôler ba poste na axe ya Bukavu balabala Uvira Bukavu, donc ba contrôler quelques postes wana. Voilà comment rébellion ya 1964 et bandaki ezali lancé na Gaston Sumialo na Laurent Kabila. Et puis na mois de juillet pour na kokene mbangu ba détail ya bitumbana to sito mona kiango déjà. Na 1964 na mois de juillet ville ya Kindu na Manyema ekwei na maboko ya banani na Manyema maboko ba rebelle do ba Kabila na ba Sumialo bazui Kindu wana ba récupérer ba territoire de mususu ba manono, mais tango ba komi na Kindu ba décider ba bino lokola to komi ko contrôler mon territoire munene, il faut to s'organiser. Gaston Sumialo a quoi que ça la mise en place na Kindu oyo a nommé Yemoko a mis nommé président ya gouvernement provisoire ya CNL section est. Tu as vu que président na bango Christophe Bwenya à Brazzaville bango basali gouvernement provisoire wana na Kindu ye président ya gouvernement provisoire Yemoko Gaston Sumialo. Laurent Kabila azali nommé vice-président ya gouvernement provisoire chargé des affaires intérieures. Après tokoya komona ye akoya kokoma na relation et commerce extérieur
wana Laurent Désiré Kabila na mois de juillet 64 azali nommé vice-président du gouvernement provisoire. Et puis Moutoumousou na bande l'émission Tobetaki solo na ye Nicolas Olenga azali nommé commandant en chef ya APL Armée populaire de libération. Donc voilà comment organisation rébellion Salamina Kindu. Est-ce que moi motuna moko honorable mokonzi na bango oyo atindaki bango mpona kokende kosala rébellion na est ndeko Gbenya azalaki d'accord na makambo bango babasalaki ya kosala gouvernement? Gbenya azali d'accord parce que Krienani Soumialo a expliqué que ezali provisoire. D'ailleurs au Salimala Mundengo Tuni le 5 août en juillet, le 5 août 1964 ville ya Kisangani kwei. Donc ba contrôler Kisangani sikoyo ba lobi bon sikoyo quand même Kisangani sa ville munene to comme un espace munene ba wana bazali ko contrôler à peu près 25% du territoire national. Donc ba zupenda étendu munene ba décider sikoyo koyebisa président Bwenye wazana Braza a rejoindre bango ba lobi président aussi récupérer Kisangani okoyi koya yango wana Christophe Bwenye a ko rejoindre bango na Kisangani tango akomi wana le 5 septembre 1964 bakoya ko proclamer donc ba rebelle ya CNN na chef na bango Christophe Bwenye na Kisangani ba ko créer la République populaire du Congo. Donc ba créer république na bango wana na Kisangani, président de la République Christophe Bwenye. Donc tango siko ba créer le gouvernement wana république wana gouvernement provisoire ya Gaston Soumialo ezali dissous. Bwenye a dissoudre yango et puis Bwenye akoya ko sala mise en place ya sika na Kisangani oyo tokoya ko mona a nommé nani a nommé Soumialo ministre de la défense, Assoumani na intérieur, Kama na finance, Sabiti na travaux publics et puis akoya ko nommé Laurent Kabila azali nommé président et Bwenye est président ya RPC, République populaire du Congo. Akoya ko nommé Kabila secrétaire d'État aux affaires étrangères et ministre plénipotentiaire auprès de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya. Donc voilà comment Laurent Désiré Kabila, à partir de 1964, va pécier poste où il permettrait à un contact na mboka wana Misato. Et puis pour na kokende Mbangu, tout le monde qui a mon émission les kaki, République populaire du Congo et quoi que sila le 24 novembre 1964 pour nanini parce que Mukoloana le 24 novembre 1964 ba paracommando belge ba chuté ba batindi ba paracommando belge ba sauter sur Kisangani pour na koya ko libérer Kisangani. Donc ba kiti wana ba libérer Kisangani ba bandisi ko attaquer na intérieur ya province orientale ici Robuta kubeta basimba et basimba ba Panzani. Donc République populaire du Congo, il y a Christophe Bwenye et Silaki le 24 novembre, na moment de libération, il y a Kisangani. Peut-être na moment où il y a fongola moi parenthèse moko. Très important. Date il y a le 24 novembre 1964 et quoi ko servir Mobutu. Na 1965 pour na sala coup d'état na. Na ndenge nini Mobutu a yebisi président Kasavubu, alobi monsieur le président, au moni année passée, to libéra Kisangani donc ANC naba mindele mais Mobutu alobi ANC pe Boudaki Bitumbana, il faut to fêter quand même premier anniversaire, il y a libération to commémorer libération à ville à Kisangani et ça qui le 24 novembre 64 sikoyo nga nazo organiser le 24 novembre 1965 nazo organiser moi fête wana na ba commandant au commandement ya armée. Donc bon Kasavubu azalaki na confiance il y a Mobutu, sinon il n'y a pas de problème. Communiquer par l'équipe na radio au commandement et allez convoquer le 24 novembre 1965 pour la commémoration il y a libération à Kisangani. Pourquoi Kasavubu se méfier quitter? Kasavubu se méfier quitter pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il a confiance Makasi vis-à-vis à Mobutu qui était commandant en chef de l'armée naïe. Deuxième raison, parmi les hauts commandants, il y avait un officier qui était proche, parce qu'il est Kolomoko, mais Nakasavubu. Batumsu Walabakuta Zaki Ndekonaya, Zaki Nevenaye, Kombo Naye, Général Massiala. Donc Kasavubu a dit que Massiala Kozanakati a réunion, donc Eloko Yamabe et Kolekate.
malheureusement pour la Kasavubu, réunion le 24 novembre, ordre du jour est changé. Et c'est là qu'il s'est fait, il y a premier anniversaire de la libération qui Kisangani, des commissions organisation à coup d'état, Mukoloana au commandement à Mobutu Naba officier va décider de destituer Kasavubu pour qu'on soit pouvoir le 24 novembre 1965. Nakangi, parenthèse one. Sikoyo, après Bitumba, ya Kisangani, tango ba Belge baye, ba libéré Bengani, Laurent Désiré Kabila, na baninga na bango. Ba leader presque nyonso. Il y a République populaire du Congo wana bako décider kokende à l'étranger, bako en exil. Quelques exemples. Ok, na mbalombango pongonga na biso penza yango na zokende honorable. Ok, na Gaston Soumialo akokende na Égypte, akeko s'installer na Égypte. Nicolas Olenga tomona ki yango akende ki na Uganda, Thomas Kanza ye ako décider à kende kovanda na Grande-Bretagne to na Londres. Et puis Laurent Kabila est le seul dirigeant il y a République populaire du Congo Oyo a décidé kotikala na Congo pour na continuer bitumba alobinga na okende exilité ngana zali ko continuer bitumba awa na Congo. Et puis le 24 décembre 1967 tokoya komona 7 mois après création il y a un père salami le 20 mai 1967 yena mois décembre 24 décembre Laurent Désiré Kabila koya ko créer pe parti na ye ba bengi yango PRP parti de la révolution populaire oto koya komona parti wana ekoya kokota pe na kati ya AFDEL PRP wana ekomi pe na branche armée nango ba bengi yango FAP forces armées populaires okomona idée ya FAP ekotikala kaka na mutu ya Laurent Kabila parce que na 98 99 akoya kobimisa lisusu idée wana ya FAP mais kozala lisusu forces armées populaires te ekoya kokoma force d'autodéfense populaire o ba FAP esalamaki awa na Kinshasa tango ya bitumba ya RCD. Donc Laurent Désiré Kabila a décidé de créer Makina Emoko kuna na Sud Kivu alobinga ifona luka terrain na continuer bikutumba asali Makina na territoire ya Babembe entre Fizi na Baraka abengi yango na kombo ya Ewabora parce que zalaki likolo ya bangomba Ewabora na Swahili na Lingala elakisi mupepe malamu donc l'air pur yango na Ewabora parce que likolo ya bangomba kuna mupepe moko malamu elekaka. Voilà comment Laurent Désiré Kabila a surnommé Makinaye. Et puis peut-être avant Télémapona Lilo, tokoya komona que Laurent Désiré Kabila na époque wana akoya ko vivre quelques événements importants où il a influencé carrière na ye tokoya ko banda leo na événement moko rapidement pona natana biso événement ya misatu oyo Laurent Désiré Kabila ko vivre na période wana événement ya liboso ezali venu ya Che Guevara na Congo awa na Congo événement mibale ezali arrivé ya ba combattant tout rwandais bakoya ko rejoindre Laurent Kabila na bitumba na événement ya misato ezali bitumba Laurent Kabila akobunda na banyamulenge na les années 66-67 mais lelo to développer kaka événement ya liboso nani papa moko ba bengi na kombo Ernesto Guevara. Ernesto Guevara azali argentin, mais ye azali cubain d'origine argentine. En 1956, a décidé de rejoindre ba cubain ya Fidel Castro, bakende kosala bitumba na Cuba. Alobi bandeko ngana ko aider bino bo libérer mboka na bino. Donc entre 1956 et 1959, Ernesto Guevara oya yebani mingi na kombo ya Che Guevara. Che Guevara akeko bunda bitumba ya Cuba. Tina 59 ba libérer Cuba ba bengani dictateur moko azalaki na kombo na ye Batista. Donc ba libérer Cuba ba Fidel Castro bazui pouvoir Che Guevara azali nommé ministre na kati ya gouvernement ya Fidel Castro. Sikoyo na 1965 Che Guevara ayebisi Fidel Castro alobi ndeko c'est vrai nazali ministre toza ko kobongisa Cuba ekende liboso minga na moni na koyi kokende na Afrique ko aider pe ba africain ba libérer continent na bango na boumbu na néocolonialisme na impérialisme ezali koleka kuna yango wana na mois ya le 24 avril 1964 et 1965 Che Guevara a débarqué na Congo na Kibamba en face ya Kigoma au likina Tanzanie Kigoma et puis na Kibamba a koti na Congo a ke ko rejoindre Laurent Désiré Kabila Makinaye alobinga na ye awa po na kosalisa bino
honorable namoni makambo yango eza kitoko mingi kasi ngonga na biso penza komi vraiment na suka Che Guevara aye na RDC akutana na Laurent Désiré Kabila ekoleka ndenge nini bayambaki ye malamu to bayambaki ye malamu te mission ayaki na yango ekokisamaki to pe ekokisamaki te botikalaka na posate honorable liloba suka rapidement pour tout ce masolo. Non, merci mingi nakanisi suite kaka toko ba téléspectateurs na biso bakanga motema semaine prochaine tokota la suite ndenge nini Che Guevara a évolué ki na maki ya Laurent Kabila ndenge nini ba Rwandais bakoya kokota na bitumba Laurent Désiré Kabila pour basungai na 1965 et puis ndenge nini 66-67 Laurent Désiré Kabila akobunda na Banyamulenge oyo 30 ans plus tard tokoya komona Banyamulenge bakaya kokoma baali ya Laurent Kabila na kati ya AFDEL. Liboki wana to bombi yango bandeko batali lelo to suki awa na ebike botika na posa penza ya koyeba histoire yango ndenge elekaki ezali télévision tango ezalaka tango ngonga na biso suki awa to pesi penza matondi mingi na honorable Thomas Luwaka na kanisi bandeko bozalaka penza ebele oyo bobengaka biso mpona kopesa makanisi na bino na nzela ya masolo oyo pe tolobaka yango tango nyonso oyo mwana mboka Thomas Luwaka azali kopesa biso etanga yango na mikanda pe mosusu azwaka masolo na minoko ya bato soki mo libunga moko ezali kotenir biso penda rigueur te numéro na biso yango wana na se etando benga biso pesa biso contribution na yo ekosunga biso penza po te mbala ya sima soki erreur ezalaki to bongisa de façon ki masolo na biso ezala penza ya kitoko tokomi na suka topesi merci na Mike Kamwaka ilongo na Claude Kibuka oyo basungaka biso ba héros dans l'ombre bango nde basungaka biso pona site na biso la www.clebois.com eza de la nation lelo na zo sala moi série ya ba vidéo pour na relaxer na kobeta mo bon ata na loboko oya droite donc on bobeta loboko mobima maintenant beta ce qu'on a loboko oya droite parce que na za droite donc